koloba mingi te. Po ngayaki kaka kokotisa bakonzi po basolola na biso. Kasi nalingi koloba boye. Sika nakotisa communicateur principal na biso ya Lamuka bolandaka ye na bitani na etando ike. Malédiction ya ndeko Tshilombo po azoyeba valeur ya mboka Congo te boye te. Il faut tobosa na yango te. Ndeko Tshilombo azwa malédiction wuta libumu ya mama na ye. Ke ye akoya kozanga ba Congolais respect. Azangi ba Congolais respect pona nini? Azokende ko brade mboka. Batu oyo biso nyonso tozolanda bango moko batu ya régime oyo. Bazoloba ndenge ba Congolais bakufi na Goma. Deko Mike awuti kolimbola yango. Pas moins de 15 000, 10 000 personnes oyo bakundami na ndenge ya respect ya mboka te. Po ba Rwandais en complicité na nanga pona diyo oyo basala na ndeko Tshilombo na 2018 pona décision oyo bino bozwaka ya kovote ndeko Martin Fayulu azala mokonzi mboka. Est-ce que lelo bino bokondima ete ye ndeko Tshilombo akende ko engage mboka oyo akende kopesa mboka et pas ba Rwandais? Est-ce que bondimi yango? Est-ce que bondimi yango? Est-ce que bolingi ke mboka oyo ba décision ebanda ko uta na Rwanda? Est-ce que bolingi ke mboka oyo ba décision ebanda ko uta na Qatar? Est-ce que bolingi ke mboka na biso ba décision ebanda ko uta na États-Unis? Soki toboyi yango toloba toboyi mboka na biso etekama. Toboyi mboka na biso etekama. Mboka na biso toboyi etekama. Toboyi mboka na biso etekama. Mboka na biso ekotikala kotekama te na ba oyo bazaba na mabele te. Na yango pona cité pona koloba mingi te. Yango dozo organiser meeting munene na terrain missioni. Na terrain missioni le 25 tokosala le mieux possible ye moko mokonzi mboka oyo toyebi oyo aza na légitimité ya mboka oyo aya kosolola na bana makala. Est-ce que tolingi te toboyi? Est-ce que tolingi te toboyi? Est-ce que tokoya ebele na terrain missioni mpona koyamba ndeko Martin Fayulu te tolingi te? Tolingi yango donc tozala biso poto toya koyamba mokonzi mboka poto aya kolimbolela biso makambo nyonso oyo ezoleka na mboka. Bandeko boye to boye te. Alo sika wana kopesa micro epa communicateur na biso oyo ayeba ni mokili mobimba ki alobelaka Lamuka alobelaka SID. Na yango biso nyonso tozala attentif topusana po toyamba ye na esengo international oya biso ye wana. Merci beaucoup. nazoyoka yo nasema bokolo nasema kasi. Merci. Lamuka ne tombera jamais. Osaka nase tozali balongi toyebi ete moto ayibaki yoyo ya bana esi akomi komikibisa na mpwasa. Lamuka ne tombera jamais. Lamuka ne tombera jamais. Lamuka ne tombera jamais. Merci. Nalingi tozala geste moko tolingi tolakisa tata mokonzi Martin Fayulu ete ye na bitumba kuna biso na bitumba kotoyo ye akei kobunda biso mpe totikali kogarde ndako malamu mpo te moto akoyisa ndako azala te boye te totindele message moko ya solidarité
pe ya engagement sur la santé biso na ye to ko plover bitumba be moko to pesi mbote uta esika ali na France jusque là to la santé to lenye makasi to tomona maboko na biso to pesi mbote tata mokonzi Martin Fayulu tala mbote ya bana funa bana makala bana selembao bango nyonso balobi ete balit longo mpe bakotika yo te boye te voilà pesanga litoi ndeko Chilombo toyebisi ete ateki mboka me mboka kokende te mpo toza wana tokutana yango akende wapi partout akolinga Congo c'est pour le Congolais toyebi maele na ye nyonso me toyebisi ete asuki natunaka te batuka motuna oyo est-ce boyebaka mpo nini ndeko Chilombo akweyaka mokolo investiti na 2019 boyebaka yango te pesanga litoi biso tozali baafricain mokonzi soki bato baponi ye esengeli bakoko bandima ye boye te soki omoni olenge tokokama mboka lelo okomprendre ke yombo oyo euti mpe bakoko na biso bakufwa biso tobima na se ya mbula bamama ya zemi babima babeta matefolo bamadidi voa boni bakoko batala bite lokola oyo totika na mboka bandimi ye biso mpe tosali nditoni ya matefolo madidi boye te nanga kabila na ndeko Chilombo basangani mpo bai bapouvoir ya peuple bapesa yango epai ya ndeko Chilombo bakoko basilika eske bozokomona te lelo oyo boye Kisasa ekozinda be kozinda mabengi be babengi nzala be nzala pasi be pasi kure ezalaka te makambo nyonso pasi nyonso ezali yombo euta epai bakoko na biso lelo oyo banzela nyonso na nango otambola mikolo oyo omonaka nzela nyonso eza nini ya kobeba totuni motuna moko awa nani yango ameli ntina ntongo awa pa yawa nani ameli ntina ntongo donc kolia na biso ekomi ya delestage kolia ekomi ya likelemba mwana mosu ale na ntongo oyo mosu abiti ozela mosu na tuna poko lelo oyo nakotangisa bana akosi biso na gratuité awa esimbi mongo balie akomi kokosa biso awa ete maternité gratuite soins de santé gratuit lelo awa ekomi ya lukuta kobota tokomi kofutela yango su mbongo boye te okokosa congolais ti wapi nazonga moke na makambo ndeko isema uti koloba awa mpo makambo etali accord oyo ndeko Chilombo akokende kotekela biso mboka toyokango malamu mpo eza motuya makasi toyebisi ndeko Chilombo boye baaccord ne akokende kosinye wana etali biso te ndenge akokendaka mpe na sidano nini na baaccord na ye toyebisi ye boye Muzelo Désiré Kabila andimaka kosede mboka oyo nakora alemera emema ye moko Congolais atikala lokola ye mpe okende au nom du pouvoir koloka koteka mboka akokende be ye moko me toyebisa na mato ya koyoka nini asali kuna bato oyo batangi makasi pasebe bana longo batanga makasi tango babengaka ye partenariat oyo esalamaka entre bato mibale to misato bato batanga comptabilité ya société a bayebi ezalaka yo ye na likambo oyo nga mpe na ye na likambo oyo tosangisi tokomba nani baasocie boye te soki otali makambo oyo abengi yango ete eza accord de paix alobi ete États-Unis akoyela biso kimia sécurité biso tomami minere na biso mpona kombo ya nini ya sécurité totuni ye motuna ebongo Rwanda aye na nini Rwanda aye na eloko te me boni tokoma kosangisa kokama mboka na Rwanda
Utali kamonde kona ngai. Esalamela wapi? Rwanda kala mingi te bozomona susawa Rwanda eba no kiasu na Congo. Oto boya kiao. Totuni yeboyi. Balobeli bakawi baloko balobeli bakama ba déplacer des guerres, ba déplacer interne na ba réfugiés. Totuni ye pona biso moko ba congolais. Tozo ba déplacer des guerres na biso. Mutazaki na bitu azaki adova na makala akibi tu makala akena ngaba. Poto zote zo mzee na makala. Est-ce que c'est là tout na Rwanda ndako zo mzee biso ye? Ba kozo mzee biso ba Kolombo kate. Tala Kagame na yele ni asali. Tangwa ye na bitumba na ye nyoso wana. Abaneko bengana bana ya mboka otobela autochtone. Bakimiki mboka na bango bakei quelque part. Siko akotala mala nini akosala po alona bato na ye na mboka wana. Nde ya mwalo biete azala na RDC ensemble banda kozani ni kozongisa bato wana bato pe bakoza na Rwanda kuna basonga awa. Totuni ndeko Chilombo. Nini la kisi biso te bakoza na Rwanda ona bazare banani ba Congolais. Bande ko ndeko Chilombo akutekela biso mboka biso tokotala. Lumumba ebisa biso boye. L'histoire ya Congo ekokomaka na ba Congolais bango moko. Boni yozu la biso histoire ya Congo okobela biso ngona Doha, okobela biso ngona États-Unis. Alobiete hier s'il faut signer l'accord avec le diable, akosinya ngo pona kimé na Congo. Ata ye moko mobutu wa itizaka te concept wana. Ateka mboka oyo? Yango to tubise boy. Awa siko ne to bandi o to sa ba fait d'entraînement. Tata moko ni mata falo to azo ki na tereka la mingite. Soki azangi ko kana matoi na conseil to ko benga na ye na fimbu boyete. To ebisi yake soki alina makasi to ko tindi kasa nini akende. Moka oyo to ko céder yango atana centimètre moko na boko ya Kagame. To ko linga pete ete Kagame aya ko konza mboka na biso. Azana plan moko. Susi ya Kagame za nini? Pesa ngalitoi. Moto ayebi este malamu. Alingi banda Kamanyola. Ti bunagana kote wana azwa contrôle nango mutaka na kwekete ye azate. Donc banda Sud Kivu na Nord Kivu azala moto akobanda ko s'impliquer pour que non seulement minerai mais aussi bato oyo ya ko tia bana bato wana ko kambaye pour azala la sécurité na mboka na ye. Ndeko Chilombo kosa biswawa. Alobi ete atala niveau ya Goma akoki konyataka eloko ekoma wapi na Rwanda. Ekoma? Ayeli biso wa moindre escarmouche awa. Ye akomi kolela. Ba chaîne oto komona ba kosala biso ninga awa. Ezali bazala esika oyo koyo bonto bunela mboka oyo. Mboka na biso bandeko ezo okende ya petit pas. Mboka na biso bakoteka ngo malembe. Oko riske mokolo mosusu ndaku ya yo moko me mutu musa biso bito bimanda ndako da batikela da biso kala. Tozoko riske toko ba wumbu na mboka na biso moko. Tozomituna motuna moko. Lelo yo Rwanda nde ya komi koteka minerai à travers le monde. Na kati ya mabele ya Rwanda batali bamona ta nkita moko malonga ezate. So biso toko banani na mboka oyo tebisi bango Nzambe wa apesaka biso mboka oyo na ye longo toko bunda poto bimisa mboka oyo na libulu. Toyebi pe yango malamu tebisi bango. Être traître parmi biso basali entre autres de Chilombo boete. Eza conseil eza vraiment motunake. Tulana ba communicateur na biso eside na mingi na la nabino na canal presse service kangai selon argument boposaka. Occasion komona kabino to mona bino na ba métier ba nini na biso boye poto meka ko pesa pe moi idée.
nalingi naloba boye nyonso oyo président Félix azosala toyebi ke eza lokola nyoka bakati motu mokili ezoningana na aza su na puissance toyebi ke no na processus oyo basango akoya azobenda na ye ngonga parce qu'à un moment donné asala pouvoir na ye mais arrivé à 2027 okomona kobela bino mpona processus ya basango mais pour le moment nayebi te bino soki bozobongama déjà na baprocédure oyo ye azomemela bino bozoloba nini est-ce que bozozwa déjà bamesure baprécaution parce que ye azojouer na ye jeu moko boye lokola na terrain joueur aza su na makasi te mais alinga forcé kaka selon quoi moi ba espoir oyo aza nango biloko wana ntango boyokita na terrain biso ti photo flashaka bino boza bato mayele boke boanalyse yango akondima na 2027 akoya na processus ya basango mais pour le moment ata boforce akosala yango te po ayebi ke soki andimi na minute oyo bokotia ye bakale po ete ye akoma 2028 te mandat na ye akokoma nango na suka te mais ye aza na besoin akoma na suka ya mibale ezaka conseil oyo ya biso ye azolinga konégocie na opposition en armée sikoyo bino bozozwa précaution nini ide na bino ezali nini tandis ke nyonso bozoloba ye azolinga koyoka bino te nga nazoloba mwa moke problème nde ya toza besoin ya nini toza na besoin ya ulingoma toza besoin ya nini ya bafa ya munene parce que pour attirer vraiment attention na message oyo toyelaki bino na ntongo lelo baéchange oyo ezalaka bien c'est ça même l'importance de descendre à la base ozomona ke motu opposé ntango tolobi baréponse nango ezali mais toaborde yango mpenza te olobi ke question liboso processus de Nairobi échouaki ya Luanda échoué ya dowa mpe na ndenge ezokende mpe ezokende eza koéchoué sikoyo toyi kobenga makambo ezokende États-Unis totyongo mpe ka processus ya États-Unis mais na kotala nyonso wana ozomona te opposition armée oyo biso tozali toza mpenza na kati wana te c'est ça no opposition non armée toza mpenza na kati wana L'église rapidement parce que... Ah, ok. Sa crise sécuritaire, c'est-à-dire que Mboka Nabiso Lelo, une partie d'encore est occupée par les Rwandais. Si on comprend qu'on résoudre ma cause profonde, il y a ma crise Rwanda. Esengeli tosala oba benga consensus. Esengeli inclusivité zala. Esengeli ba parti pour prêter attention lorsqu'il est en train de faire ces analyses. Mais la CPL quand elle place à chiter. Alobi ki chilongo azozo biso. Dans azono mabiso na jemo ba benga na chekizengi. Azozo biso lo wa bayuma. Politique atindika chakati. C'est le rôle andimi mais à la plan nae. On va se poster na ke mutabatami alekela maele. Boyoka sikoyo. Place yo to suki ça y est, peut déjà te lancer déjà message. Dans la Bible. Soki cohésion nationale. Oyo ezali idée moko salvatrice. Oyo ezali option magique. Tozo benga option magique parce que c'est à travers la cohésion nationale lelo nde tokosilisa bitumba wapi na este nde kimeka zonga wapi na este. Il y a des gens qui disaient Martin Fayol aza soldate akanisi na kosolola ba rebelle bakoyoka mais to répondait déjà ba na mutuna wana to lobi pona Bemba Rubero batika minduki to solaka lisolo esilisaka bitumba mais soki na lisolo oyo komemela biso cohésion nationale Chilombo aza ko s'ériger en obstacle aza ko lingate que cohésion nationale et salama peuple congolais toko considérer lokola nani monguna lokola nani traître toko loba ete aza complice na bato bazolinga basala nini babalkanize mboka na biso yango wana toko appliquer babengi plan B ndeko bakosa yo te. Dans le monde entier, il n'y a aucune révolution
oyo ezali très dangereuse koleka la révolution populaire. Okoki kozala na minduki. Mais soki peuple alobi lelo Kagame ozobima na Goma. Bakobima. Quelle que soit minduki na bino. Yango tobi boy. Cohésion nationale c'est une faiblesse. Bako sabino te. Cohésion nationale est que faillu lozo luka poste. Bako sabino te. Cohésion nationale est pour na kwa Madoué félicité. Cohésion nationale ezali tosali preuve ya patriotisme. Tolakisi bango nyonso que malgré ma bebo sala biso, malgré ma bebo sala faillu. Biso on a décidé, on a perdu nos militants. Ndeko na biso mokolo lelo déjà 9 mois. Corneza na kata morgue. Baboma kaye devant le siège par un policier. Tout simplement pour ça mon décidé. Denga tolo bakaboy, bakanga biso, ba tibita ka processus à Nairobi, processus à Luanda. Le processus à Doha. Vous voyez pourquoi ça a échoué? Et ça a échoué parce que Félix a contourné le vrai problème. Les vraies causes, il y a crise oyomboka na biso ezana ngo lelo. Félix Ponaye azolingato résoudre ba cause wana te. Na limbolela kibino wate toza na crise politico-sécuritaire. Crise politique et outil na illégitimité d'institution. C'est-à-dire bateau baza kokamba mboka eza bateau yo peuple a voté te. Yango créé crise ya illégitimité. Félix Namatoi na ya lingaka ayoka te que aza illégitime. Yango monaki a organisé la kibiso simulacre d'élection ba pese ba résultat à la soviétique. Beli susu permission mo pesi na tuna oyo. Dalina le baboui. Na processus ya Doha. Topé ya Nairobi ou ya Luanda. Nous avons vraiment opposition non armée. C'est comme si Baza occupait Bino vraiment. Nous avons vraiment la part à Puna. Dans les langues qui sont aux États-Unis, nous avons un processus de coopération à Bango. Alors par là, nous avons été que Baza vraiment écarté. Deuxième question, il y a Kolanda, nous avons soutenir après là, catholique, la protestant. Na dialogue na bango. Est-ce que na dialogue wana pour qu'il y ait une transition sans Félix? On va dire que la transition, Félix a travaillé. Dans le sens c'est la Martin Fayulu. Pouvoir naïe au Baïbakaye en 2018. Dans la transition. Or, c'est pratiquement impossible. Par le cas, le président en place a continué pendant la période de transition. Alors, Bisso avec Fati et aussi Mbapete. Dernière question, Ezali. Dans l'entrée à la rebelle en 2012 dans Goma, tout le monde a eu opposition à l'époque et soutenait qu'il pouvoir pour négocier la rebelle à Bibala Kishasa dans Goma. Mais Bino Pesiko, tout le monde a dit pourquoi nous avons aidé le pouvoir pour Bibisa rebelle.